Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà, salut, bonjour, bonsoir. J'espère que non, vous allez bien. Bisopé par la grâce de Dieu, balba toujours que non, la grâce de Dieu nous suffit, voilà. Beaucoup de to solo là, parce que ma kambriza. Je crois titre nabiso, bomoni, photo à miniature nabiso pe bomoni. La grande famille de Utikota là, film nabiso, 4e épisode, il y a film nabiso na Belle Vie Télévision. Please la grande famille na kati penza base kansne na katarate parce que tant ezaki vraiment te vu que non depuis ton on azaki te na koti vers ba 17h awa et ça dit que non na komi 20 minutes mba moko 30 film bandi na bandi mba mo pe kotala alors na bina partager na nona bino na loba kaka mais na otia moi ba séquence na tchaka te peut-être na tongo né dans salle moi déjeuner né na oki ko tchaba séquence voilà beau aimer beau partager j'espère que non vous allez bien je crois bon mon épée moi vidéo anezo le kawana tout mon tonton d'Acosta na mwana na Joyce makama ondenge zalaka bazaki pe ba invité et pas maman top na sepela ki na visite ango na sepeli na vidéo ango vraiment bien makasi ton d'Acosta na mwana na et voilà nous sommes mwana na quartier alaka déjà que nous yazo kende poto mwana oyo tango tonton d'Ako akei ya tikali Congo kolela na kolela wow ezaki connexion ya ndenge nini ezaki wana mwana komi star kabwe na filme moko kaka mwana komi star yango Belle Vie qui es-tu uza nani wow et puis connexion eza pena d'Acosta nga na comprendre bon et dépendre pe côté la d'Acosta boye aza vraiment papa il se connecte facilement na bana omoni mwana po akangama na yo il faut ko la kisaye bolingo et tout et que bien d'Acosta kitina mwana d'Acosta penza mato pa réfléchir ça qui bien ko yamba bango mibale parce que bango nde baningisa ki homicide parce que jusqu'à présent homicide batu bazolobela toujours film na ya homicide eza film moko écartonné na ne moko ya kosakana te batu balembi yango te jusqu'à présent voilà bomoni na pembeni na mopanzi na chi tonton d'Acosta na ebité na minute tonton d'Acosta komi penza star ki star na esikoyo eza bien mais problème eza que non côté moko ba olinga ko valoriser été côté moko ba olingo valoriser été toyebi biso nyonso tomoni vidéo tonton d'Acosta ofukamela nani silauka bon voilà na okota penza te eyebi ye moko eloko na yeli bomoni titre nanga bomoni photo ya miniature mais et ça la passe et ça bien te et ça ka propre te parce que tonton d'Acosta neti na ngambo ya famille libo na ngambo ya Bela production aza acteur moko ou encore artiste moko oyo Bela production et travail à kapenaye tonton d'Acosta ninga zawana moi na oki olobate ke non tonton d'Acosta aza artiste ya Bela production non tonton d'Acosta aza artiste ya Bela production te tonton d'Acosta ayaka ko jouer et likolo nango bazalaka en bonne relation en bonne communication na Belle Vie donc bazana bakati na bango mais aza penza te toki olobate ke non aza artiste ya Bela production lokwa ne to mona ka ba tonton Patrick papa Serge ba Sake et voilà je sais pourquoi na oloba bongo il est indépendant
Ce qui peut-être, je crois, à l'obi en goye mokope nanani mama top parce que wana nakati nangai juste son, hein, nakati son. À l'obi en bien, à l'obi keno pour na ko jouer na pesa qui na homicide. Je crois na loba qui en ba kati ganga kutu partout kuna na TikTok et autres tambol. Pour tous vivre homicide nenge les cas qui na to banda ko bele la Joyce moi no comme na ba banani. Akomana ba fan, c'est parce que Belleville a connecté qui est Dacosta pe memema pour ceux qui ont la ba film autant Dacosta zo jouer na ngambu ku n'est pas ba voisin au mon apesa que non hein au sentir que non eza on dirait théâtre on dirait nini et voilà na ndenge mabete on eza constat parce que tout le monde a bazo kata on a ba TikTok na tozo monango. Alors, et le quoi lingue zanini. Namona qui c'était depuis hier, batindi la kinga vidéo moko boyo, baswani, bafingi tonto dakosta be badina nani. Et matake kitaki. Alors, to landana no moi vidéo oyo, boyoka après na ozonge la bino, to travailler sur ça. Tous les vidéos d'Akosta, c'est les familles Bota. Bana basi ya SB, bossa la très attention avec Dacosta. Tous les vidéos d'Akosta, c'est les familles Bota. Bana basi ya SB, bossa la très attention avec Dacosta. Siko ngana zotuna. Pourquoi ba konifwa ti yasi la uka bazo linga tonto Dacosta te? Alobi ebele sur tonto Dacosta, mais et ça la propreté pour na yé moko pe tonto Dacosta ya koloba keno. Tonto Dacosta aza acteur, aza comédien, aza artiste ya pamba te na minicho. Na oye bate soki tonto Dacosta azo ebelo kwana. Je crois Mama Top kuto ABC na visite wana Mama Top ABC que non au komi numéro 1 à artiste na Congo. Mais il a nié non na komi place wana te. C'est comme si tonto Dacosta jusqu'à présent azo e baba Valère na été. Nga na osala nanga analyse. Na osala analyse. Et analyse nanga na ofongo la penza vérité. Peut-être vérité au pe ko sungaye tonto Dacosta. Dacosta za mutu moko boye fanya miyeba na minicho yo. Soki balobi batanga 10 artistes comédiens ya mibali, il est parmi. Donc yé moko zolinga aolinga ko kotise loko moko boye oyo ekoki ko longola ye na place a sakomi. Po baya ko salela bana wana émission ba ebisa bango keno bokeba na Dacosta. Bokeba na Dacosta. Eza propriété. Eza propriété. Na bango bana na bino wana. O ayeba ko jouer ku touté wana. Ayebi déjà que non tonto Dacosta ndenge azana akendaka ne bien asara ne ba délire ne déjà na Davina. Ami kotisi kaka wana donc ozotala non yeba te ba artiste pardon. Ton Dacosta Skotongo bazwa ko yebisa bana na keno bokeba na tonto na bokeba na Dacosta. Est-ce que ça propre bana na kutu ba lobby Ton Dacosta ningo zawana yokutu oki kozala président ya bana wana. Po baya ko telemela bana wana baloba keno bosala attention na Dacosta. Et kitisi makasi ponanga. Et kitisi eza propreté. Bana na bazaki bana moko bo ifale ba respecter on a place aux niata. Bana na bazaba na moko il faut ba respecter on a place aux niata. Le fait qu'à kopesi kaka osali na o fair play. O lobby na oke non oza ya batu nyonso. Mais tala siko ba retomber yango ya keno oza ya batu nyonso to boite. Et pour votre information tonto Dacosta aza famille libota tenengo zo o moi mbali azoloba. Tonto Dacosta na Belleville, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour. Yakoloba keno collaboration o elekaka wana. Ba kati na bango donc muto oki ko séparer en côté.
Mais ya koloba ke no tonton d'Acosta aza acteur, aza artiste et ya Bela production. Non. Là je dis non. Ceux qui bokoloba ke no, oh nani, tonton Patrick, na koloba oui, parce que tonton Patrick paye mon quoi loba. Tonton d'Acosta ceux tout monde qui plus na Bela production. À part nanu ki ba réalité yango ya ba musala na bango, déjà baza na collaboration moko ya makasi na Bela. Nde doko ezawana. Yango mona abiso, ata tonton d'Acosta neti na miniti on a moni vidéo o ezo tambula wana. Bazo tambu sango nyonso wana ba otambu satan tonton d'Acosta abeti mabolongo azo kende koyamba sila uka. Na ndenge bazo dobela yango kitoko te. Bon voilà kutu eza business na ngate ebika tonton d'Acosta. Mais souci pasi eza ke non tonton d'Acosta il faut omiyeba. Oza artiste moko ya koloba ke non kolingate batu mususu ba mona level na yo o yo moko zomi mona ozo mona ngote. Tonton d'Acosta pour être vrai to découvrir talent. Il y a tonton d'Acosta na Bela production pour être vrai. To loba on a lobi yango bongo pourquoi? Parce que coaching, écriture, casting, nyonso ezo compter. Tonton d'Acosta c'était un bon acteur. Mais pour appeler sa pébisoana et mon quoi lobby coaching Bela il faut appeler sa belle vie mais merci parce que na casting à ça la Aza déjà elle est aussi douée na casting. Bolanda Aza peut douée na casting. Ce que Bolanda nano. Tous les vidéos d'Acosta, c'est les familles Bota. Bana basi ya SB bosa la très attention avec d'Acosta. Famille Libota. Boyo kata bino moko ndenge balobi. Eza respect hein. Sko bino na ngambu na bino bolo bakeno boza na besoin ko sangisa ba artiste. Lorsque bozo bakeno boza na besoin ko sangisa ba artiste, automatiquement na mitu na bino boyebi keno ba artiste baza ba indépendant. Pour ceux qui boyebi keno ba artiste baza ba indépendant te. Boko linga pe bo bongisa na ba artiste o bo bebisa na bango te. Po bo bongisa na ba artiste o bo bebana na bango. Ezo la kisake no na ba conscience na bino boyeba ki ke no baza ba nani baza ba indépendant. Sko li sou mango bien mutema yango ya ndenge nino ezo suka bino ya komona tonton d'Acosta ata ndenge azo ko jouer. Bo PCP ata Valère na mukete. Parce que maman bino na soi disant ce qui est vrai. Bango ne baza na souci na ba film na bino. Baza na besoin na ye po na nini. C'est parce que baebi talent na ye. Pourquoi boyebi kopé ça ba tout force te? Vous êtes là ka pona ko neutraliser. Bozaka wana pona ko bebisa. Pona nini? Boza baluka awa. Bobo de la ki moi so bijou oyo aboya ki na bijou asenga ki ba pardon acha mabolongo na se mabe aya ko belela o les abakwiti bosengela nga pardon na banda ko tourner soki bokoti sa ki dieza ndenge nini ake ko tourner bo baluki susu aye ko tikela biso mpoka boza bato ndenge nini siko. Est-ce que tonton d'Acosta abima aye koloba keno naza famille Libota? Tonton d'Acosta c'est juste question ya histoire moko donc histoire moko ya koloba keno wala kututo longola na ata makambu ya au théâtre. Ngana okoloba keno yena bela to chata peut-être théâtre na deuxième position. Première position eza relation mususu oyo penza ya keno famille penza. Ya bayeba ni kitoko. Et ça li keno ekiti na musala ya koloba keno to travailler pe et azo pesa nga les meilleurs. Pour Belleville pe azala na d'Acosta c'est parce que azo e ba talent eza na kati ya d'Acosta. Parce que comment est-ce que bino d'Acosta azo ko tourner pa bino. Bo pese ba respect wana te. Bana na bino na nyonso bana na bino na o ya tiaka manzaka soki ndenge nini wana.
a moto a charisme te ya zali moto ko bambana et pas tonton d'Acosta aba no sala ba vidéo ndenge zo sala ba vidéo pour ndenge Davina salaka tout ça to bito kende pas eto zonga tonton d'Acosta zape yo tika ba légèreté wana mwana michu wana ngana lo balanga ka vérité bandeko to tchaka mai na monoko te soki okendaki na SB ekeno bobongisi na ndeko na yo oui bobongisi na ndeko na yo malgré bobongisi na ndeko na yo jusque là ndeko no bosola na e bien mais bafana ndeko na yo o bobongisaki bao respecter yo te bakronifuati na ye bazo respecter yo te. Alors ça pourrait être peut-être mieux il y a yo conscience na yo ou encore motema na yo lobi ke non ok to bongisa na yaya nanga lokwa yaya mikitisi to bongisa oui mais mouvement nanga mbwa yaya entourage na ye za propreté naza na ba limite nanga et ça lo bien talaka vidéo moko eleki soki bozaki wapi yango na bana oyo mais kombo na yo wana tala ne bakomi kofinga mo muto ba base boye or na miniti oyo tu as vu des choses là déjà artiste bien complet encore coach yo moko pe coach film oya homicide et Matisse sous lève na niveau moko ya ngote parce que tu avais tapé très fort et lobiata est-ce que boki ko imaginer ambulance oyoyo na bobo o balekaki na nani na Bella production je crois ezaki ambulance alobaki nini ambulance alobaki non gaz o nazui na Bella production na olinga na bate lango na niveau moko etikala kaka e mate kende po nazui gaz il faut toujours profiter na temps na yo il faut toujours koyeba ndenge ko profiter na temps na yo nalandi mama topa ebisi d'Acosta po na mama top tango azoloba o sentir que non na ba artiste bango moko pe batonga ki d'Acosta ya koloba te d'Acosta il avait bien joué na homicide d'Acosta penza bimisa ki énergie d'Acosta penza a kotisi eloko moko na kati ya bato Piko biloko nyonso photo ebisa oza na yo fair play mais impose le respect au salo bien oza artiste oki oboya te mutu soki a sollicité yo ke non naza na besoin ya retravailler na yo oui eza ya ofeli te kozwa mbongo mais impose un peu le respect au salo bien impose vraiment le respect ça la kitoko makasi depuis au nyati makolo na yo et pas si là mais non respect ça peut-être yé moko si là ou peut-être na ce qui est vrai ne bazo pesa yo respect wana bazo considérer et tout tant super la artiste mususu ope ba jouer akuna na et pas si là ou ka ndeka yo pe yé wana ba sepelité so moni peut-être pe que non ba oyo ba konifuati na bango o bazo benga bazo finga ka yo air moko o mona pe ka bweza ka ba artiste comédien de bazo benga bo finga e aleba atika impose le respect parce que musa na bino oyo o mona ka ndenge oyo abimi boy ta musu pe artiste moko ka benga ki nyata e donc ba osala par tous les moyens ba lembisa yo o lâcher na yo o ba nyata susu na SBT mais toi tu as besoin de ta sœur soi-disant il y a Christine vous en avez besoin parce que vous êtes bon ici mais c'est à toi maintenant d'imposer donc imposer respect d'accord aux artistes moko ya pamba te oh ce qui est ta papa elombe moko alobi ke non oh bato bako honorer nga ke non ya boye je ne pense pas que non papa elombe a kozangisa ko citer d'Acosta je ne pense pas Aimer partager la grande famille tozo solo kalate tozo chité pour na to solo la moi tout ça moi promotion à film na biso ndenge lekaki lelo to mona ki c'est qui
tomonaki Ada ndenge anyati déjà epa na belle famille na ye hein? Ada déjà anyati na belle famille na ye nzambe na ngai kini mawa hein? So vandi pe kaka kimia naomona déjà sort akeni mabe makasi nzambe na ngai namoni ondire ngai libala ya bien na bakongo yango ya lelo na bakongo yango ya lelo na ba belle famille bayambo bongo ça va hein? Tolanda nanu toyeba nanu quoi ça leçon ou encore renseignement eza nini obela yeli biso na film yango naokeli kendi mawa namoni danger liboso nabi mon Dieu Seigneur Jésus-Christ erreur eza kaka pourquoi ayebisi mobali te pourquoi ayebisi mobali te bandeko nde place oyo ekoboma Maman ani pe abiki na yalobi moi nazwi mobali sambela il faut pas oublier de prier il faut sikonga na lobi maman étoile toki pa eto zonga maman étoile yo ndeko na yo mobali andima aya si bandeko na comprendre te maman étoile mobali na ye eza papa JR siko papa JR abotana Linda sinde bongo papa JR abotana Linda boko mina nanu na commentaire kuna siko kuna bakutana kana Linda ezaki na deuxième épisode pour le total 4e épisode film oyo bandeko bomona te des troubles qui troublent eza na kati ya film oyo Sko maman Marie-Hélène, maman étoile, tango papa JR alobi keno yepe ndeko na ye azoya aboyi. Moi c'est aboyi étoile aboyi. Pardon, film pardon. Film pardon, je vous dis. Mbutu ekozala. Bozolanda la grande famille. Nde likambo ya Dacosta o ezoleka awawa. Je sais élévation eyaka na makelele ebele. Siko ezape bien élévation eya tango makelele pe ezoya wana ekuta yo na buzoba wana te. Parce que ce qui est élévation eza makelele ezoya ekuta pe na buzoba wana déjà eza échec. Eza échec. Moi, ce que j'ai compris n'est pas tonton Dacosta. Tonton Dacosta alingi bandekone nyonso na minitio pour être vrai. Il veut travailler dans ngambu oyo, alingi pe a travailler dans ngambu oyo. Si le problème na ye, il doit être souple, mingi et pas silaouka. Pourquoi? Pour entourage à silaouka eza mabe. Bon, tokoloba mabe parce que tozo mona ndenge zo kende ba o salir tonton Dacosta. Mais ata ce qui lelo tonton Dacosta a beti na mesa bi kino na ko jouer du sous-souté. Bango ne ba ozala na nani na échec parce que ba raté artiste. Ba raté penza artiste o azala ba talent na ye. Ce que tonton Dacosta il faut à reconnaître ba talent na ye o azanango pour à imposer respect. Pour imposer respect.
boye bien ça na babiloko mususu ba osala ka toke nango ka boye poto simbise touche. Ah oui, hein, je vous dis, hein. Momoni film o tonton d'Acosta ebi auti ko betango dada homicide na Bella production. Total yango na bato ebele ba artiste nyonso sans exception. Total ina bango. Après à part wana, c'est tout le monde qui parlait de d'Acosta, Joyce, Linda, Mobomi, Davina, mais muto aningisa ki na kati ya film wana c'était d'Acosta. Parce qu'azaki pe principal. Azaki pe principal. Donc, ba principal, bazaki soki combien, oui, film a la principal, azaki à mon côté. Ni les autres zanga tonton d'Acosta a imposé respect. Parce que tozo mona talent ya tonton d'Acosta ezo bima du jour au jour et plus tant que mona na Bella production. Batu mususu bako meka peut-être ko inviter tonton d'Acosta parce que ba moni que non apesa ki les meilleurs na film moko boyi pas Bella. Mais ba se rendre compte te que non pour apesa les meilleurs wana ba énergie combien bimaki ba coaching ya ndenge nini bimaki et tout. Alors bango ba komika kaya kolba benga d'Acosta to sala bwina d'Acosta oui. Na minute so komi star mais impose le respect. Impose le respect. Impose le respect et ça le bien. Tous les vidéos d'Acosta, c'est les familles Bota. Bana basi ya SB, bossa la très attention avec d'Acosta. Est-ce que ça respect? Bana basi ya SB, bossa la très attention na d'Acosta. Sko bana basi yango banani? Ezalata Davinate, ezalata Priskate, ezalata nani? Ezalata nani susu nzambe nanga. Bazaka ebele ona oki kotanga. Oyo bokoki kokebisa bango. Ya koloba keno bango baza ba doyen na kala ba Priska wana, ba Davina. Et non pas bano ba lobi awa. Ba ya kokebisa bango na kombo d'Acosta. Non e bate soki boko ma place nga na komi nga na trouver ngo eza respecté. Eza respecté. Bana na baza bana moko boye keno d'Acosta oki ozala président na bango na troupe na yo bien na groupe na ye. Ba PCP respect. Yango makambo ngo humoriste oyo alobaki. Bo pesa bato moko makambo oyo bazo mériter ngo même pas. Et bah d'accord, ça peut bazaka bato moko ba ocha ba trouble qui trouble franchement. Boke banaye aza famille Libota. Ya aza famille Libota te. Aza famille Libota te. Boke ata kokebisa ta Priska attention nanani na d'Acosta. Bano bazo ya lobi oyo. Musala ngo pe ba ebite bazo utiliser bango ka pona ba injection bazo zwana ezo komisaka bango ba pembe. Musala malonga ba yebite. Et lobi ata Linda. Ne na zabou depuis na komi na Bella production. Na jouer na showbiz. Na longo livre maman na fous. Ya je peux aller représenter mon pays di banda mboka. Bana nini yana asila oka ba ko représenter pays na biso. Apa ko kene ko présenter ndenge ba tambola ka soki ba tindika ka sima ndenge nini. Na ko ba blo mususu yango te ya nzambe limbisa. Oki olakisa bato manzaka.
Donc, tout mobile, aux autres, ça la makambo, aux autres, se rendre même pas compte à Kolobake, non, 2 ans dans la liboso, na ozala nani. So y botali bana o ba travaillaka et pas belard, o comprendre que non, bana o bazana souci moko boye, ya balo bake non, lobito ozala batu minene na musala oyo, to epate batu na musala oyo. Mais ba misusu, matalana na matalana. Matalana na matalana. Davina linga matalana, Davina asalaka ba vidéo, Linda asalaka ba vidéo, mais lorsque baza sur scène, banana façon ba se déchaînaka. Aucun même pas ko imaginer que non, basalaka ba délire. Hein. Po to mona lelo to comme mona bato baza plus na ba délire, ba bato mo baza limité, baza na ba raisonnement moko eza vraiment limité. Donc ba limitation moko na bato ba ça ba délire tout le temps. Mais ce que Linda tout le temps apostaka. Mais ce que ça moussala, je dois donner le meilleur de moi. Et ça que non, au sala matalana, si ça déjà au sala film, yo ezo ande ko lakisa batu nengo lati moi roba mukuse, o lakisa batu ke non, yo manza ke za milai, o lakisa batu so yipende ni onjo jozo bipe batu, na kati ya ba fit na ba tournage. Don da Costa, pardon. Solo là. Bato aboye baya ko manke yo. Bakebisa bana moko bo ndenge bazoya na théâtre. Ba moni yo. Donc Tokyo lo bakeno bango ne bazala ba ko peso respect, au respect bino bo pesa ka papa elombe. Respect au bino bo pesa ka papa elombe. Ou encore respect bomoni bana oyo Nikita ba yambaka ejo ajuaka film moko awawa a séduit papa elombe to mona ngo na Bela production ba yamba mwana na lobake no ezaki occasion nanga ya ko jouer na papa elombe rôle wana ezaki rôle moko makasi ba pesa kinga mais je n'avais pas le choix vu que non naza artiste na ki oboya rôle te il fallait na kende nango. Mais j'avais donc nazaki na père wana. J'avais la père en moi. Mais bela nenga zaki wana azo coacher ndo bomona ki ndenge to kenaki nango wana. Mais suka nango lobaki no lobi ke no. Komona papa elombe ezaki donc toza bana mike to bana otala ba papa elombe aujourd'hui nazui grâce wana ya ko jouer na papa elombe. C'est-à-dire que non Yenenge azana bana na banikita ba opesa papa elombe respect moko donc qui dit jamais vu. Alors ton d'accord ça peut yo na minute o to loba. Oza mutu moko boye bana ba elobi o so bazo jouer na yo. Eza grâce moko boye et comme li bango pour ba jouer na yo parce que tu n'es pas n'importe qui. Impose le respect. Tous les vidéos d'accord c'est les familles Bota. Bana basi ya SB, bosala très attention avec Dacosta. Tous les vidéos Dacosta, Dacosta c'est les familles Bota. Bana basi ya SB, bosala très attention avec Dacosta. Parce que le mec en question, alingi trop ba buzz, zanga mutuna makolo, alingi ba bla 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 bla, alingi il faut s'éloigner à côté de lui. Parce que il n'a pas mis ma casse vidéo au tambola. Ça va créer encore des émissions. Boyoka, les mecs en question. Qui est ce mec en question? Nous, on a juste besoin que non. Toye baba grande, tozoye ba musala tonto Dacosta. Tonto Dacosta, ezatana yo papa. Ezatana yo. Kolinga te kwe na mai na bêtise. Comprends un moment oyo, comprends des temps. Batu moko boye lo kwa batu baya ko bengo les mecs en question. Les mecs en question mutu. Donc mikiliste franchement. Parce que le mec en question alingi trop ba buzz zanga mutuna makolo, alingi ba bla 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 bla, alingi il faut s'éloigner à côté de lui. Parce que il n'a pas mis ma casse vidéo au tambola. Ça va créer encore des émissions. Ça va créer encore des émissions. Des émissions, aux Zolobawana. Yo muto liboso bandi ba émission. Tu pouvais aussi te taire. Obengi bango na privé.
olobeli bango na privé oye nango sur les champs pourquoi hein tant yo zolo ba ke non et même ay sous polémique et ça que non ba émission oui conseil nos opesa wana il fallait peut-être obenga pe bango kasi na privé et puis bango ke non bo éviter bo s'écarter na ni tant boye ko lobango sur la toi penza papa oyo lobela penza zoloba les mecs en question qui est ces mecs est-ce que tout ça tolobi pe to ke pa ito zonga au mona ke non eza bana na bino nde ba olinga ba matala na jusqu'au nani na tonton d'Acosta pour ce qui ngai bana na bino wana na olinga même pas ko sala ba délire pardon ba vidéo na tonton d'Acosta vu que non na mona tonton d'Acosta na ba Davina et tout ndenge ba kendara nango déjà c'est-à-dire que non bino pe de bana na bino ne baza wana Davina peza tchaka bino mal à l'aise Davina penza tchaka bino mal à l'aise Congolais pour créer c'est tout un problème na oka mwa kutu nanu bana na biso ya TikTok oyo ba 100% TikTok baza na émission na bango basalaka chaque samedi ba oyamba ba artiste oyo neti filme oto uti kotala neti o filme to uti kotala ya homicide ba koyamba ba artiste o bazaki na kati ya filme wana ba koyamba bango na émission ba poser bango ba question et tout ya lokola si la uka ndenge azaka na azanga inspiration ezabela na monika lelo batindeli nga émission moko boye soki émission soki kamwa nini moko boye ya TikTok bango pe bakomi kosala ka ndenge bana ya belle vie ya TikTok ba osala bango pe ba donc bazaki na bango na inspiration moko te donc bino ata inspiration na bino bo mona ta mutu moko ta ya olanda inspiration na bino po franchement boyebi ke non na vanda ki na bina komantaka te na ba TikTok wana tikaka na commenter so ba matsanga na miniature parce que na moni yango vraiment ata likambu oyo ya nani oyo to bana ya TikTok basalaka année passée ya remise ya ba trophée Belle Vie TV Awards ba mekaki pe ko sala ya bango wana tango ka bana na biso ya TikTok basali et si de ke words bango wana pe babandi ko sala ya bango donc bino inspiration na bino ezale pas mama bino ezana bino ba fan na ye bino nyoso bozangi inspiration mama na bino koto oyo esopaka te elobi bela esopaka te botika pe wana ezaki filme o bela lobaki biso tosombi likambo esopaka te mama bino alandela bela mabe bino koto bolandela bafana bela mabe siko boza wapi esopaka te bosala course na nani pardon mbati o bato ndenge nini boye baka si po bolandela nanu kaka émission wana ya bana ya TikTok à 100% basali automatiquement to lobaka ke non bo enviaka bo fingaka ezalaka ya soni bofingaka ya soni parce que soki bozaki penza boza ba leader boza batu moko ko tiaka mabiloko peut-être ya bela kate ou encore biloko ba fana bela kate siko boyaka kofinga siko bino inspiration nyonso ya ngambu oyo bozozwa siko bo imaginer peut-être bino inspiration na bino nde biso tozozwa tokopema sur les réseaux sociaux te bopesa peka nzambe merci biso ba fana belle vie oyo bobenga biso ndire ba yuma mais toza ba yuma te mayele mito ezosala parce que tout oyo ngambo na biso tosala bozo copie yango bozanga inspiration esopaka te bosa course na nani mutu na mutu aya na ndenge na ye okobima pe na mokili oyo na ndenge na yo moko esopaka te esopi bino te boyebi ke non na place na bino na yo ki soni lorsque kana moni batindeli ngamba mama BBC bango pe bakomi kosala émission oyo bana na biso ya TikTok basalaka automatiquement je me suis dit non bato oyo ne bazana bateka soni pour façon o boyaka kofinga bozaki bato moko ata jaja kutu ya kokopie eloko o elekaka na kaya bino oya ni na kaya bato o bino bofingaka malheureusement bosilama bomoni soki mabe eleki bokozwa inspiration te
boyebi soki mabe eleki bozwa inspiration te tane bobambani na se Bellevue TV Awards bolandela yango donc esopaka mpe bino ekendaka mpe world te po leader aza moko esopaka te bolandisi émission ya bana TikTok yamba ba artiste bino pe bobandi ya bino kuna koyambaka bato mababundi matama minene esopi bino te esopaka te oh pardon mbati la grande famille nakomi nanga koshite toza wana toza na filme na biso tozotala na Bellard Production et voilà toza toujours focus to kende kotala filme kane tobetaki yango dada na homicide tokita nango pe koto yo sak toujours kitoko bozolanda la grande famille je vous aime bien soki na betisi bino baku bande ko kende ka bongo bolimbisa donc d'accord on t'aime beaucoup mais on a plus besoin que nous tu imposes un peu le respect kolanda na level na yo aux artistes ya pamba te alors il faut pas te laisser faire ya mutu moko boye aya ko belila awa ya koloba ke no fioto parce que le mec en question alingi trop ba buzz zanga mutu na makolo alingi ba bla 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 alingi il faut pas s'éloigner à côté de lui parce que il loba mi makasi vidéo zo tambola ça va créer encore des émissions tous les vidéos d'accord c'est les familles Bota bana basi ya SB bosala très attention avec Dacosta Chiko bino so yoboyeba ke no aza famille Libota bobengela ki ye nini soki penza bino boyeba ke no aza famille Libota bobengela ki ye nini bo réfléchir wapi po yepe ayakuna soki aza famille Libota alinga pa yate ngambo esopaka te parfois ça fait mal badeko et ça passe et ça vraiment passe alors sur moi ça na chité nanga na tika na 2 minutes papa Serge asake asake na mama top couple bien bana bango Adana nani na Ronel. Joyeux anniversaire nano ata na retard Ronel. Le fils à maman Bella. Ninga lela maman na ye awa. Voilà quoi. Alors c'est au moins ça. Babuzo banezo le kana za biloko moko boye. Il faut l'équiper nani. Il l'équipe grâce luzulu parce que moi nana ndi na omoya za baloyingi moko boye. Doya za ta kunate non pas ba tonto Dacosta. Voilà, likamu susu eza susu awa. Bomonaki mama Marie-Jeanne Bololé aza mama ya nani ya papa Blaise aza mobali ya nani ya Karine Yamado kokangama na mwana ya leki na ye mwana ya leki na ye o eza Davina mwana ya leki na ye Davina mwana na ye nani Joyce. Donc, Karine Yamado, elle a un problème ya obota. Ndé na omoni là. Parce que na yoka ki maman Marie-Jeanne Bololé abeta ki a tout là qui est bordure. Tant ozo ba keno va chez tantine, azoti na mwana ki ne va chez tantine de Davina. Il dit non. A qui n'est pas maman, on est maman na ye. Comment son zoti n'est pas tantine? Donc, il y a ça déjà mwana oyo, yenda akomi maman na ye. Attendons voir. Yangwana toza toujours wana. Na yebisi bino film oyo eza na trouble qui trouble. Les troubles et eza na kati ya film oyo. C'est juste peut-être batuni no batimbite. Atindi alobi keno kende pa tantine. Atindi Joyce. Maman c'est kalobi te. Tantine azat. Na yokeli Karine Yamado mabe. Yo za mama te, yo nde tantine. Va chez maman. La grande famille, tokutana air moko. Bisous là-bas. Bonsoir. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes
les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na bana na biso.